bato te tozwi ntango ya bandiele yokomona bato yakayaka ye nde okomona ye remikayo epi evenema ebele oyo moto asala mpona nakende liboso oyo asalaki no lelo nazala liboso na bino bape ezali nde remikayo vraiment na conseil soki lege nakoki bona aloba te mpo na pesinga mo oyo bamisusu balobaka na sulaka te ata sangola ndenge aza koya tikala kopesanga mbongo te me azunganga na baconseil ya bana oyebisangaki kanga motema ekosimba ebe wana nawauta bamboka nazouta vraiment naza makoki te boyebi kaka to moto awuti kasai ndenge ezalaka me ye azwaka matondo mingi mpona bana nyonso ya lisanga ya ONG eza esengo biso so tozofere parti ya bana lisanga ya ONG Congo tolingana vraiment jelu l'éternel na mobu moko parce que kobakisa mobu moko na mokolo moko eza likambo moko ya monene yango mpona biso eza mokolo moko ya monene na kati ya bomoi ya Jackson mbala frère azosekisaka napesi nzambe merci kolala kolamuka ezali abitili te parce que moto alamusaka moto ezala nde nzambe na bomoi topesi ye merci yango lelo tokosepela tokoeleve nzambe bamama parceke bayebaka kobatela mpe bamama bazalaka na motema ya koyokela bana mawa lelo mitunaka mingi ke président Jackson Mbala a postulé à Saliboye, à Zaboye, à député. Et j'annonce devant tous les médias que non, Jackson Mbala a candidate Nabiso, c'est maman GG. Ikili nde candidate Nabiso. Lelo bomoyi totamboli makolo, tolungwe kuna musika totamboli kaka makolo. Toboyi kozwa transport, bana banyokwami, bao baolemba balembi. Na lobi mama akoyamba biso sacrifice na biso eza makolo basapato elungwe basemele mais tokomi na ndako na ye vraiment tokutani na mama yambi biso bien bomoni ndenge mama yambi moto na moto nyonso na losambo.
sous-station. Je prie au bon Dieu de vous protéger encore, une fois encore, parce que vous avez le feu, vos préoccupations qui peuvent vous produire un peu continuer à se faire, mais vous avez le feu pour venir assister à l'inauguration de notre fondation et à l'occasion aussi de mon anniversaire. Moi, M. Jackson, je tiens à vous dire une fois encore, merci pour votre aide. tozali fondation Congo tozala bolenge oyo nga moko visionnaire Jackson Mbala nasalaka yango depuis 2013 ti yango ya lelo nazobunda kaka na bamama bien bato bakoki kokanisaki alobaki aotondisa atondisi te mpona nini nakokende mbangu mpona kopresente bino bapaya na nga mama jojo na disponible nakoloba soki nenaka fondation ngai mwana na bible wana na kopesa mais les ressources passeront na boulogne kopesa na bola nazalaki oyebi te oyo boyelisaka mpona émission na nga jepasi mpana titi nazalaki kanga bayendanga ndenga nanga babanda ape oyokoza groupe boye abandaki korekute na la koko à chaque fois que vous pouvez écouter du mal, à part que vous savez que
Ok, merci beaucoup. Na sepela ki makasi pona komona ebele ya bato oyo etuluku ya bato baye nakanisaki ke bakoya te mais ndenge tozaka bana nzambe c'est pourquoi bomoni bato baza naza vraiment na esengo napesi vraiment merci na bainvité nyonso baye napesi merci na bamama na ngai ya fondation nazosenga kaka lisuni mpona bosunga biso fondation ekende liboso vraiment toana mikakata ya kote ya mikanda tomeki kosala démarche balie biso mbongo moyen toloba boye eza te so moto aye kotala biso tokoyebisa ye bapasi oyo toza nango ya kilikili